ezali moko ya ba village esika population bazali ebele bavivaka na ba condition ya kitoko kasi baza pe na ba problème ebele. Parmi ba problème baza na yango ezali problème ya nzela, problème ya courant et bon problème ya mai kuna kututika na yo po basala rafle. Botala bino moko tongo etani bache panneau solaire oyo bazozwa charge na mopanzi bache batterie pona et servir bango ba beta radio oyo pour la plupart banzembo beta awa eza bongo ya Ibu de la forêt ana succès koto oza na idete et bongo na mopanzi bazo charger ba téléphone kaka ndenge zalaka na tongo tokuti bana mike oyo bazo bongisa petit déjeuner ngo tunanga ya nini alambi ndunda ya kotota vedi ndunda bitekuteku oyo zalaka basokoli onkaka bakati yango te batina nzungu mwa mungwa mwa mai mwa mafuta moka muka ezali kotoka bien pilipili ya mbuma ebelaka te ebeli sanga na province ya Kasai Central ba mona kande ya bango makambo na oyo tali réseau pona kobenga bandeko oyo bazalaka musika et surtout que awa toute la journée réseau zalaka nango te moyen pe ya ko lancer appel na journée zalaka te soki kake comme partir ba 20h wana nde réseau ye population nyonso na bango bautaka misala na misusu batikalaka na bandaku bango nyonso bayaka awa na référence pembeni ya rivière bazali komona pona koyeba kosala appel déjà ndako bazali komona awa nde esika réseau zwaka bien bazo basinga kaka ndenge bazali komona bakanga yango likolo toatira ndako oyo soki mutu aye okotisi telefone na yo na kati ya singa omeki soki eteli 3 bar likolo seki réseau ye wana okoki kolancer appel ndeti ndeko mobali bozali komona ye aye atie telefone na ye ameki kocompose numéro boye epesi réponse pas de connexion yoka ndenge alobi connexion impossible. Ndenge moko pe na mama na mopanzi ye eteli 3 bar elakisi ke connexion ezali akoki kobenga alancer appel boye kasi mal chance mutu abengi telefone esone tina suka ye mundela lobi ayambi telefone te yoka ye kasi la plupart ya ba telefone tokuti awa eza kaka ya kikalaka, ça veut dire mukokoli neti oyo ezanga couvercle pile nyonso libanda. Population ya village sanga na Kasai bazo continuer kolela po ata baza na ka ya maladie to pe likambo moko za grave moyen ya kobenga na journée zalaka te mpona koinforme bandeko bazelaka ti pokwa mpona kobenga papa ministre ya petentik dans la village sanga na province ya Kasai Central ndenge population bazo souffrir na likambo tali réseau. Na 21e siècle oyo tozali pendant que bamboka mosusu ezo évoluer déjà mais awa na sanga na province ya Kasai population bazo lela na likambo tali réseau. Yaka nini? Village Kimembe na Luozi ezali moko ya ba village esika population bazali ebele bavivaka na ba condition ya kitoko kasi baza pe na ba problème ebele. Parmi ba problème baza na yango ezali problème ya nzela, problème ya courant et bon problème ya mai kuna kututika na yo po basala rafle. Botala bino moko tongo etani bache panneau solaire oyo bazozwa charge
na mopanzi batie batterie pona et servir bango ba beta radio oyo pour la plupart banzembo beta awa eza bongo ya Igwe de la Forêt ana succès koto za na itete et bongo na mopanzi bazo charger ba téléphone kaka ndenge zalaka na tongo tokuti bana mike oyo bazo bomsa petit déjeuner ngo tunanga ya nini alambi ndunda ya kotota bedi ndunda bitekuteku oyo zalaka basokoli onkaka bakati yango te batina nzungu mwa mungwa mwa mai mwa mafuta moko muka ezali kotoka bien pilipili mbuma ebelaka te beli asopi yango na sani bien lubada pembe ya kipemba te ndenge azomina makwiti na mpanzileki na ye azupe mwa te makwiti ebongo mama la bango ya boyi na ye système abidorma abandi kosala déjeuner na ye na ntsafu oyo bozali komona aye kobabula yango ababoli ebelaka te ebeli na mopanzi atumbi manyoko seben moko eza wana oza na ideke na mopanzi famille bavoisin bango mpe même système kasi bango balamuki lelo babeomela kafe batie mbidika oyo na moto mbidika oyo eza ya koko na bango akala deja kufa atikala bango lokola héritage ntango koko wana azalaka analinga te moto asimba mbidika oyo baotokisa kafe yango bien manyoko na nguba eza alimo likambo kokamwa awa na village Kimpembe na Luozi système ezalaka kaka na tongo soki moto alamuki azwi na basani na bilamba na fleve wu azonika basani tala bino moko apakoli savon na manyuka atoti na mwa zelo oyo azonika po elongola salite bino moko boyebi awa balamba na bakoni me kasi soki baniki nzungu na bango na bazelo oyo ekomaka pembe okomimona na nzungu kokamwa activité principale na bango ezalaka bongo pêche bota na aja mwana oyo abwaki file na mai abimisa boye akangi ngolo na bapoali na ye na mopanzi bapapa na bango bazosala trafic misusu ya pirogue tandeti oyo ademaro lokwa mutukaka ake nango azosala taxi komema biloko komema na bato antuka bakonzi ya mboka esengeli kotala village Kimbembe oyo na Luozi bango mpe bokotisa bango na programme ya développement ya 145 territoire po baza baproblème ebele bana na nzela te bana courant te mai mpe pasi baovivre kasi ya plein 21e siècle Congo tomona makambo